Fidèles internautes, bon mon ambiance César makasa na siège na biso ya IDPS to kutali pena balanga nzembo papa babibi no bolela kana loyembo. Kombo na ngai bazo benga papa bonheur. Na udi kasai kananga. E kasai kananga oye ka en direct. Banga banga bwa kwimba shinga yenye. Tatu chena mulala ni kwembe kwanye. Bila ye. Prince wetu mulala ni mwabagaye. Trésor wa mamwe. Trésor wa kuna wangata moya wen. Bologena lela. Trésor mancour. Kumbela mokili hei. Kumbela mokili Trésor mancour. Kumbela mokili talaka yo mukumbi. Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela mokili. Tala bango ba jaloué bazo banga. Mankuru wetu alo bakate. Tozore mankuru wetu. Ouais. Kumbela mokili. Zamba malamu Islatan bloqué. Identité. Bonjour, bonsoir fidèles internet, c'est bel et bien votre humble présentatrice Salima Bagnews na micro ya Kumbela mokili kande na sabino Kumbela mokili nde makambu dolobaka nyonso souci major na biso kande na sabino ezalaka ko informer bino ko yebisa bino mai ezali ko salema et surtout ezoleka na kati ya Engumba Kinshasa voilà toza na kati ya siège ya IDPS na 12e rue wapi esika baimboka basangani partout pouvoir esika wapi baza ko commémorer 4 ans à disparition de notre ancien président Papa Félix Antoine Tshisekedi wa Mulumba depuis a quitté biso et ça dit déjà 4 et voilà le lot ngana équipe rédactionnelle mobimba to kitaki sur le terrain pour na kozwa avis ya baimboka pour na kosololana ba combattant ya IDPS pour na koyeba likanis na bango na journal lelo ba organisation na bango merci beaucoup ba so balela Salima Bagnews ba bi combattante de la presse Salima Basangonde yo akita partout et phénomène zalaka pour s'abonner na bino kana système kitoko ya Kumbela mokili là je profite de saluer Eric Tente mbote na bino baso babi ande makambu bitumbeza ngate simba benda sans plus tarder to so likanisi ya baimboka puis botika toujours branché hein toyoka bonjour et kuneza bonjour ça va bien tout le monde bien habillé partout pouvoir de makambu voilà tikitoko pour un journal lelo et ça ni vous expliquer ba vidéo aux internet non ça va sur l'internet bon journal lelo tu vas commarer opéra sur là c'est l'ambiance c'est toujours comme ça ouais bika côté bat basangani bakangi moyibi Kinshasa makambu ki na biso l'équipe partout na buzo ba oui papa allez-y. Merci beaucoup maman. Biso boza romona boye toza base chimini. En tout cas présence na biso lolo na permanence na biso IDPS ezali pona ko commémorer pour rendre hommage na Sphinx, grand Sphinx, notre mentor, le maître, le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oh azongisaki molimo na mukolo lelo la 1er février et pas encore Nzambe. Journée à l'autre tika yango jamais eleka inaperçu. No moni base chimini mobimba ouais zali base na yemoko. Bo chimini elakisi Tshisekedi wa Mulumba, initiateur national des idéaux. Donc to tika jamais journal lelo eleka inaperçu. No moni présence na biso lelo a na esika oyo. Yango wana tozo bosana te biso chimini. Toza kobeta CD na likambu moko. Toza kosenga na mokonza mboka respect na yo na longo li chapeau mais respect lisusu na parlement na tu na des chambres et ça Sénat na Assemblée nationale toza kosenga na bino journée à lelo ya le 1er février date oyo eza la date moko boye et comme férié et comme date moko sacré pour la Congo mobimba parce que soki totiki date oyo eza la date moko ouvrable eza la journée moko boye passable pour tout le monde wana ekopé sa respecter na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour liti ya sali na kata moko oyo ezali liti ya ba grand homme liti ya ba grand esprit liti oyo ya sali ezali liti ya ba héros nationaux ba pesa et respect lokola ba pesa papa Nabiso Patrice Lumumba ba pesa et respect pe journée na ye lokola ba pesa
Musée Kabila pe lolenge bakoki kopesa na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba journée à lelo. En tout cas message to ko passer biso chimini oyo eza clair toza kosenga ko imposer te mais kosenga na institution liboso ya mboka oyo ezali président de la République pe na parlement na biso bavanda bayokana bakomisa journée à lelo date ya le 1er février et comme date moko sacrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi slogan moko eza donc on sanate toza kaboko na slogan na biso oyo topesaka nango lokumu UDPS viva Viva! base Jimini viva Viva! Jimini UDPS viva Viva! 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 Etienne Tshisekedi héros national en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, Biki Rouge, Nanko. Oh, bon, c'est Biki Rouge, Nanko. Qui dirige Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci en tout cas, merci. Ok, fidèles internautes, nous continuer kaka. Nous avons un siège et UDPS. Nous continuer kaka kozwa likanisi ya baimboka oyo baza ebele na kati ya siège et UDPS. Ok, merci beaucoup fidèles internautes. Kande bozo mona ambiance balobi bake mausolée. Équipe ezalaki déjà liboso bake kosangana na mausolée et na sele wa pesika basala mausolée ancien président. Après retourne à bango nde bakokita à rester toujours branché na 6 na biso bo sabona kana sabino mamba bo nulle part ailleurs kana kumbela mokili. Miller Lema, Raoul Maluma Mondadi, je vous aime tellement, sans oublier mon papa Pasteur Ish, on a les là, il y a des gars, équipe rédactionnelle Mobimba, on est ensemble, ingénieur Fabrice Kassiama, ya Lambolabika, José Pelé Messa, Mamoutou de Gati, restez toujours branchés, tous soit ambiance, car en désolé, cabinot Mona, on se retrouve juste après. De la Genèse, au 4e chapitre, du 8e au 10e verset. Caïn dit à Abel son frère, allons dans la campagne. Et comme ils étaient dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Suis-je le gardien de mon frère roi? Et il dit, qu'as-tu fait? Parole du Seigneur.
voilà, fidèles internautes, bon mon ambiance César Makasera na siège na biso ya IDPS to kutal pena balanga nzembo papa babibi no bolela kana loyembo. Kombo na ngai bazo benga papa bonheur na udi Kasai Kananga. Et Kasai Kananga oyeka en direct. Banga banga bwa kwimba shinga yenye. Tatu chena mulala ni kwembe kwanye. Kujibamba kwa bende kakwiga jigwete. Timbila yipachi wetu muimwa bagaye. Preza wa mkongo mbamwela moye. Itabu moye wa bonere wa bachana ngalula. Mwimbe ye. Mwimbila ye. Muyaya diga muyaya shinga ye. Babala pumari tunga babala ngomba. Babala munganga jutubana shinga. Tatu ngagulala nungomba kwimbila lelo. Chena ni muntu wako nganga taku bienye. Mamu kumbuna yone. Salima. Mama Salima wetu muimwa bagaye. Yayi mukaji mule nsong mutamba bagwabo. Yayi mulala mwempa mufana mpaka mutwale. Salima lwaku na lelo wangata moya wenye. Yayi mulwati bikani bilame bikunzi kwenda kwende. Mwabana mam. Yaya nyingwela maje mwabana mam. Saline nyingwela maje mwabana mam. Koyi bula chimune. Leja imaja. Mwimbila ye muyaya digi muyaya shinga yenye. Waba chiwa muimwa bagaye. Mukalenga bwetu bwaga kumbana lelwe. Bantu bonso basanga muji tunga lelo. Batwele la mayi, batwele la nzembo. Waji tunga jetu disanga bonso. Bena Kongo basanga byabo. Batwele ni muntu wako twanga tago lelo. Papa kumunene. Otriga wetu muimwa bagaye. Otriga lwako na wenga tamoya wenye. Otriga bana bagu tangu lagu tangwe. Kutile kwa mkulompa na meso mkunza. Waba mwambu yimbu tukongwa kuchila lelo. Naya lwila muka kenga nikinda bwamba. Mwimbila ye. Prantu wetu mulala ni mwabagaye. Trezor wa mamwe. Trezor lwako na wenga tamoya wenye. Mukela wetu mulala ni mwabagaye. Umbila mukena bana bakwimbila lelo. Waba trezor butukumba kuchila lenkwela maje ya mame. Trezor nyingwela moye shabana mamwe. Nyingwela moye shabane. Yoga baz, kanang yoga baz. Kumbata yoga baz, idebes yoga baz. Bula chimone, leja imaja. Musambu wa masiya, mwilombola kude papa bonheur, shambu wa basatu. Mululi kukakenga nkinda bwamba. Bakubaba nsomba dimu tinsanse umba yi papa bonheur. Ngimunwere moyo chene muntu okunganti beni mushareje. Wa muso mala segum pala yoga baz. Merci beaucoup Yoka Baz. Merci beaucoup en tout cas. On vit ande makambu toza tozo continuer papa kombo nonani babe. Komna papa bonheur. Papa bonheur. Bonheur. Kushimai. Kananga oyeka lelo donc na sali mikole. Na sali mikole ebeli na sali. Oyekole la papa jet. On a battu basepela. On y aura contact par Obakoluka. Balukangaye, balukangaye. Ah, on est numéro za mudute. Za mudute, za un téléphone qui pour le téléphone moto. Donc on peut se voir numéro na bangoto. OK. Merci beaucoup. Merci Fidèles Internet pour bien ambiance on continue. Ambiance et IDPS de Makambu. Toza awa to eko commémorer 4 ans depuis apparition à Kondo Abiso Kande na Lobaki. Otika toujours branché tozo continue na ambiance et à population. La Genèse, au 4e chapitre du 8e au 10e verset. Caïn dit à Abel son frère, allons dans la campagne. Et comme ils étaient dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et voilà, Fidèles Internet, on est allé Bongo Likanisi à Baimboka, na Mokolo Monene, le 1er février, au Bazako commémorer disparition à Kondo Abiso, Sekedi Mouba, depuis Atika Biso Boki Likanisi à Baimboka. Merci Fidèles Internet, merci Baïban Soba s'abonner à notre site, Nanga Kumbela Mokili, merci Baïban Soba so liker, Nazomon à commentaire, et ça là vraiment malamou. Merci mon réalisateur, merci équipe rédactionnelle Mobimba, merci Aimé le Miller et Italienne.
Eric Dente, mon boss, mon boss de Makambo, Babi Boss, le patron silencieux, Azaka Kamaka, Trésor Prince Makourou et José Pelé Mesa. On est ensemble, Bossa Bonaka, merci famille Maputa Mobimba, merci famille Mouzaba, merci famille Wawa. On est toujours ensemble, restez toujours brochés. Bisous la minute au Kobaka, donc tous au Kobaka. Ciao. Ah, Bologena Lela, Trésor Mankour, Kumbela Mokili. Kumbela Mokili, Trésor Mankour, Kumbela Mokili, Talaka yo Mukumbi, Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili. Tala bango ba jaloué, bazo banga. Mankuru wetu alo bakate. Tozore Mankuru wetu. Ouais. Kumbela Mokili. Zamba Zama Lam Islatan Boloké. Identité.